tata molimo santu musala oyo bapesi biso tosalela yango na kimia tokomisa likambo oyo bapesi biso tina suka yango bazali koteya biso ntango nyonso eza mosala ya motu moko te me ya biso nyonso tondimeli tata nzambe oboti mwana to oboti bana litei ekoki kozanga te epai ya bana kasi soki ozali koteya yo bana te mwana ake komema ngambo bakopesa forte na yo na tata na mama bakoloba ete bino boteyaka bana na bino te mwana kokangama mwana kolakisa baexemple mabe bakoloba forte ya tata na mama tata nzambe mpe atalelaka biso bongo soki biso tolandi tata nzambe nkolo yesu tata molimo santu tokoki kobebisa tata nzambe akosepela te nkolo yesu akosepela te tata molimo santu akosepela te bapapa mpe bakosepela te mpo ngambo ezali mabe kasi mwana soki azali kotambola malamu esengo ya tata na mama oyo bayebi te bakozwa lokumu ke tata oyo mama oyo bateyaka bana na bango kitoko makambo oyo ekoma kozalaka te wana nde bien tomoni ke bapapa basalaki mosala na bango malamu batikile biso misala papa Mfumalongo alobaka boye mokolo ekozala kepa tozokende bolobi ete tata Simon Kimbangu molimo mosantu mokolo wana satana akosilika makasi Simon Kimbangu akende kozala molimo santu batomboki bakozala ebele na likambo wana maloba ya papa Mfumalongo papa Diangena ntango totikalaki na papa Mfumambanza papa Mfumambanza abengi ngai alobi na nga boye kombo ya tata na ngai etikala nsima te kombo ya tata na ngai fo eyeba na mokili mobimba alobaki na ngai bongo etikala nsima te sikoyo papa Mfumambanza na 2001 le 16 août atiki biso biso na biso totikali le 12 octobre 2001 tolobi tata Simon Kimbangu azali molimo mosantu mokili eningani tolobi panza sango na mokili mobimba banda ntango wana ti lelo oyo bitumba ezali bato balingi kosantire biso te Simon Kimbangu azali moto bokende kobenga ye molimo santu kili eninganaki kofingama kutyolama bitumba mpona likambo wana me na 51 Simon Kimbangu akufi ntango tata Simon Kimbangu akufi bamindele babelge oyo bakangaki ye balobi likambo na ye tokotala yango sikoyo te
après 50 ans. Or, en 2001, déjà 50 ans, écoute. Chance na biso no poso mwindo. Tosili kamo na biso tobimisi yango. Tolobake, oui, bamonisi epasi, oui, akufi, mais quand même azali nzambe. Na bonzambe na ye totie esika nini, tolobi molimo santu. Biso toza susu na niongo te. Niongo ne etikali epai banani. Yo moko sala recherche na yo. Po ye moko aye kolongola biso na bowumbu. Po bowumbu na biso ewumbelaki 4400 ans. Biso tososoli ete no. Oyo aye kolongola biso na bowumbu. Oyo aye kolongola biso na mpasi. Oyo apesi biso kimia azali nzambe. Totie esika ya molimo santu. Bo papa Dangenda alobi mukolo mokili bakoyebaki aza molimo santu etumba ekozala satana kosilika. Sosola oyeba nini ezali koya nini mpe ezali. Biso toyebi ke tozali kotonga lingomba ya tata molimo santu. Po mfuma mbanza alobi kombo ya tata etikala nsima te. Nzambe azwa lokumu na esika na ye. Na ntango oyo guvernema na biso azali, likambo nyonso tokosala tolekaka na leta. Tozwi programme sikoyo mpasi ya tata Simon Kimbangu tolakisa yango na mokili mobimba. Na 2006 tosengi nzela ke conférence internationale ekozala. Président ye mokulu tata mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange tosengi nzela pesi nzela ayebisi gouverneur pesa bango nzela tosali conférence na biso etambolaki bien na mokili mobimba misala oyo tata Simon Kimbangu asalaki na mokili. Sikoyo makambo na biso mpe ekendaka na programme nzembo banzembo ezali kolakisa oyo banzembo toyembaka eza banzembo ezali nzambe azali kotindela biso selo programme likambo ndenge ezali. Ntango wana nzembo nini eyelaki biso na mokili oyo toyaki komona pasi ezali tata Simon Kimbangu e Congo. Jeteki yembela biso nzembo oyo bamba soki totali makambo na biso soki programme ya nzambe esalami tokolanda kaka ndenge yango ezali. Ntango wana kamba conférence likambo ebandaki ndenge nini. Kuna na Angola mama moko amonani kuna mama Kimpa Vita alobi nzambe na biso akoya kombo na ye Kimbangu. Ntango wana soki mama asali morne loba Kimbangu fula mwana alamuki. Mama Kimpa Vita batumbi ye na moto mpona likambo wana abimisaki. Allez, jeteki pamba te mosala soki ezosalama na programme ya tata nzambe ekolanda kaka ndenge yango ezali. Correct, jeteki.
Merci, j'étais qui? Nous avons apprécié les Cameroun Moussous. Si vous avez ça dans les Guinées, dans les Cameroun, il y a apprécié son anzembo. Ceux qui ont ici, Papa Fumamba, Zalobi, Kende Kolanda, Koko Kinzembo, na Boma, Amadankamba. Poba kole nyonso bazongi yekaka mutatikali. On a posé une question à papa. Et bon, maman Mouilo. Et après, Kenena no Kolanda, maman Kinzembo. Toke boma, to zinzo to maman Kinzembo, to matisa wanankamba. 70 ans, nasi ya mabele. Soki totali bana Israël bazongaki bowumbu mbala mibale ya liboso bowumbu Égypte ya mibale na Babylone. Oya Babylone basalaki 70 ans. Biso poto le kasus na bowumbu te Mama Kinzembo Alexiamo parce que 70 ans na siama bele. Tojiye tomatise na nkamba. Kamba Congo ezobonda kaka. Tosala nini? 2009. Mama Mumelu fwa mata na nkamba. Tango na yekoki. Tosengi na mokonzi. Président apesinzela l'État gouvernement asali nyonso apesi biso mikanda mpona nini mama Mouilo akundamaki na ngombe Kinsuka parce que na 59 baza nano na boloko. Alors toujours na 59 na décembre, le 24 décembre, nous avons mis Kanda, tout comme libre. En 2009, Tomatisi, Maman Mouilo Nankamba. Nous sommes les Aboleka, Bisso Bakimbangis, toujours Salayan. Pour Moussala et Salaka, notre Morote. Foye Baka, yo mwana toujours si moi Kimbango, ni aux Alikosala. Ezaka rateke tosambeli tozogi na ndako mais uza kobongisa makambo ya bilaka. Mama Mouilo amataka te amati siko programme ebandi musala oya kingo papa mfuma baza tikaki yango apesaki ngo na bana Équateur. Donc mausolée fo ekangana na ndako ya Nzambe kingo yango wana. Nous sommes dans un programme, toujours Congo, Salamokala, Makas, pour aller à Kambatata, Simokimbao et moi. 2010, jubilé à l'État. De 60, 2010, roi Aye. Mokonjambok, na discours Naye, alors, il y a Simon Kimba. 2010, l'État a payé une médaille à Simon Kimba. Puis, aujourd'hui, il y a et là, que pendant que il y a un tata Simon Kimba ou un salaki. 2010, puis aujourd'hui, médaille toujours, et Kimba. À mon qui passe pour le Mokila. L'État peut avoir sanité. Sikoyo, il faut conférence Moussous. Il y a 21 à l'obéité. Bato Mayele. Bakoya Kolobela comme Nangai. Conférence
bato mayele bayaki professeur baye kolobela likambo ya Simon Kimbangu les 5 continents kambo etamboli mokili mobimba toujours Kimbangu amonaki pasi na nzembo tutu koyemisa relax que batiki biso te ye mwana tata Simon Kimbangu tozalaka mawa mingi kasi leta ayebi mokonzi ya leta ayebi oyo atalaka république mobimba tozali kotambola na kimia na esengo ezalaka bayebi biso te nango bayebi roi ye na miso na ye na discours ya mokonzi abimisi kombo ya Simon Kimbangu tosipe médaille tozali kokende 2011 tolobi révision en procès Simon Kimbangu asalaki nini oyo bakangelaki ye mpona nini akotaki boloko abomaki bato nini asalaki foto yeba tokomi mikanda epai ya mokonzi président animi apesi nzela nzela wana Simon Kimbangu aye kobima na boloko ntango akangami akomi na mbanza ngungu ye moko alobi ke nakei kasi likambo nyonso nakangela yango na mbanza ngungu kolo wana mpe ekofungwama na mbanza ngungu bana nyonso ya Simon Kimbangu batelemi biso nyonso sika lingomba tata Simon Kimbangu bandimi bazali totelemeli likambo wana mpona koyebisa biso ke tozali kosala mosala kaka na ntango nzembo ezwami banzela nyonso efungwami Simon Kimbangu fo abima na boloko toke na mbanza ngungu liboso ya bato nyonso leta atelemi atangi nsima nde akumisi Simon Kimbangu asalaki na likambo te abima na ye na boloko bada ntango wana tata Kimbangu aza na libanda aza susu na boloko te mpona nini mabondelo oyo opesaka misala oyo ozali kosala tozali kotosa tata Nzambe nkolo yesu tata molimo santu ke tozala kobangi te nzela efungwami leta ndimi esengo emonani ke tata Simon Kimbangu aza susu na boloko te bamindele loposo mwindo nzela emonani ke ya solo Simon Kimbangu ayaki na likambo ya tata Nzambe ayaki mpona kosala mabe epai ya bato te bongo yo moto olandi tata Simon Kimbangu kokotaka na makambo oyo ya mabe te kosalelaka banzela oyo ya mabe te tosala likambo soki batindi biso leta alobi lingomba alobi tolandi papa Katemo ndenge alobi yawo kotosa nde eleki tozwaki exemple ya mwana to bana baza kobokama epai ya tata na mama bana soki bake kobebisa lokumu elongwe ya tata na mama me bana soki bazali kobongisa eza lokumu ya tata ya mama biso mpe na lingomba tozala bongo tosepela tosala misala baza kotinda biso bongo ezali kopesama na nzela ya tata Simon Kimbangu po esala misala ya lingomba zala na esengo na oyo bazali kopesa na oyo bazali kosimba misala ya tata Nzambe nga mbongo ezali te kasi na misala na ye nazali mbongo ezali mweke na kosala ezali te tindi mbongo wana nyonso eza lukumu ya biso nyonso misala ye monana ngomba etongama tozali kotonga lingomba ya tata molimo santu ntango nyonso wana tosali emonani sikoyo batata na biso tokosala na nini
en 2014 tolakisi te tata kisolokeli na bambula na ye okokisi wana tosepelisi bango fuma mbanza na bambula ya komi nango ti lelo oyo tosepelisa fuma mbanza sante ekoki papa fuma longo ye mpe sante ekoki tozosala tu po ete tozala na niongo te na nzambe biso mpe toyebi ke tokoki kozala na niongo te na tata nzambe lokumu ya tata Simon Kimbangu tozali komatisa yango tozali bato toyebi likambo ya nzambe nzembo mpe eye nzembo oyo dirija ayembaka toyebaya biso nde tokoye koteya kolakisa likambo ya tata Simon Kimbangu tozali bilembo bilombe ya tata Simon Kimbangu dirigeant tozali bateya suka toye kopesa maboko na tata Simon Kimbangu nzembo wana toyokaka yango nini ozali kosala kati na lingomba tata nzambe akotalela yo wapi lingomba ya suka ya tata Molimo Santu tovandi pamba te toye kopesa maboko na tata Molimo Santu dirigeant
Merci dirigeant Bilombe Yakimbao. C'est vrai. Même la Boka Oyezinginkam, chaque mercredi, chaque mokolo, Basakomata, Koya Mosala Misala. Ah, tout ya batel, Balami Bakwang, Balami Pondu, Mbika, Eloko Dios Bazui, Bayakole Sankamba, Dios Wala Bilombe. Ah, kuna bazotinda biloko boye, Brazzaville, Angola, Bilombe. Misala ya Lingombe vanda te, Bilombe. Ozali Bilombe. Yo mwana Afrika, yo mwana RDC. Tuyokaka nzembo na Jésus-Christ. Nabakimbangiste te. Ah, kuna nakamba bazosala boye. Ah, balobi boye. Lingomba balobi boye. Baza kotinda, baza kosala misala, baza koya kosala tour. Mais baza na bango kimbangiste te. Po bamonike likambo ezali. Kimbangu ayaki pona biso. Likambo. Jésus-Christ. Ekoyi na Afrique, ekoyi na RDC, na Congo. Likambo nini nango ekoyi? Nani nango mutakoyisi yango? Oyebake toza na nyongo. Kasi soki oza kosalela, toza susu na nyongo te. Mais likambo nini yango? Ekosala biso nini? Mais biso toyebi ke nyongo ezali te, tozali kotosa. Afrika, oza moto mwindu. Sosola oyeba likambo oyo ekoyi. Congo, eza na maboko na yo, eza na sia makolo na yo. Olobi nini? Totosa Nzambe. Oyo ezali ntango na biso sikoyo. Jésus-Christ.
Chicago.